Chaque fois, madame Nana, tellement vraiment fanatique pour la Kabamakaminayo. Ouais. Alors, Daouda, papa il avait quitté le lot à mon université. Alors, ngai nazolinga nabenga yo potomeka kosola mulai mpona makambo oyo ezoleka kuna. Alors Désiré Assad azoprive papa ya mwana na ye na famille mobimba na banoko na bagrand frère et pourtant basengaki soi-disant pardon epai ya papa ya riche donc mokwake limbisa biso na oyo nyonso tu euti koleka tolekisa makambo soki eleki bongo nde nsima te tokoluka tobengana tovanda tosolola mpa na makambo etali mwana. Or papa aza na besoin ya mwana na ye. Papa azonga kisasa banda kala depuis 2006 azonga zamba te avanda na ngola mari misamu mwana benga ye depuis 6 aza sololaka ye. Alors donc makambo elekaka en queue de poisson nga nazolinga vraiment tosorganize nga na yo todiscute mpona meka kopesa yo situation ya makambo nyonso tu ya papa na rich na mwana na ye na oyo eleka na mari misamu. Do yo kombono nani do yo zandeko ya papa Rit. Papa Rit na papa Edo. Bomona na papa Edo. Yo na papa Rit bozandeke nini? Aza do leki na nga ye abotami na noko nga na botami na tata mwasi na to bokwami to koli esika moko. Donc ya za petit fa na nga. Donc tindenge Rit ake Kinshasa akutani na papa na ete. Donc ndenge tozolwa borite lelo ebakundi mwana bakundi mama si lelo yo nani Désiré alimite papa ya mwana amona mwana na ye. Donc na moment oyo ndenge nazoloba na yo nga na utaki Kinshasa na mois d'octobre na solola tozalaki na ye na papa ya Rich tuni ye makambo ya mwana nga nalingi nazwa le devant ya makambo ya mwana vu ke nga mona avandaka na Europe nasokipe na makambo ya mwana po entrer en contact na bandeko na ye donc bano yanga bazalaka en contact na Rich. Alors nga nazoluka par tous les moyens après kosisa makambo na bango kuna na Kinshasa nayokake papa bakutanaki Rich atinelera telefone yanga po ameka ko entrer en contact na biso mais Désiré azolinga te papa ya Rich amona mwana na ye ekomi donc famille mobimba na moment où mwana aza na disposition ya ye noko. Alors yango nga nazoloba ke likambo oyo faut quand même napesa yo yango omeka kotelemela yango parce que makila wana eza makila ya Désiré te biso tobokaka makila na biso te basungola mwana te ndenge outi koloba ke Désiré amata poto na papa ya Rich donc toyebi histoire de to ndenge ozoloba wana ke amata poto na mutuka oyo grande petite chose aye ateka ateki mbongo ya libongo papa na Rich na bakana minene oyo ndeki atika ozomona grand frère ya ye Désiré le grand frère ya Marie Misamu ye mutu abande kogere bafere ya papa ya Rich donc papa Rich azalaki na zamba ye azogere bafere bakara atindaka asombaka na bachip wana nyonso atikalaka na disposition ya ye grand frère ya Marie Misamu ateki biloko wana abakisi Désiré obatamata ndenge mwana ye la lombre papa ya Rich azala au courant de rien biso mpe tosala de kota famille ya papa na Rich moko te ayebaka yango or mwana mwasi wana bapala ye kobala pete na mosapi libala ekufa te bapesa mbongo libala nyongo te nini te. Alors yango nga nazoloba ke oyoko nga nazoyoka ndenge yo ozotelemaka makambo oyo ifo kamenda konfie yo bacharge oyo nyonso tu po tomeka kosola nga na yo soki esimbi te ngai nakobenga papa modere sinsanza koma na ambasade ya Angleterre na kini na kokoma poni tonuka paternité ya mwana wana. Omoni conseil nga na kopesa boye. Voilà. Papa ya Rich lokola aza na Kinshasa akufi te a entamé action na ambassade ke Désiré ayiba ye mwana na ye. Et permettre même papa wana aya bakopesa visa ya awa aya kosala paternité yo boye nanga tozwi bavocat awa na biso nyonso tu to récupérer mwana. D'accord, ok, problème est et alors à liboso papa Rit abenga akoko benga ngai ou bien opesi nga numéro pour ye parfois za na crédité batu ba yoka ye à l'équipe papa Molière
akena ambassade Angleterre alobi désiré ayiba mwana na ye. D'accord. Yozala bongo. Po nazo record yo nyonso tu lelo déjà bato bakoyeba ke papa Kulutu Arita bengi do désiré na moto atiaki musapi na moto na banzi match baloki. D'accord. Po ayiba mwana bato bakolo mwana bamonani. Ok, dikamute. Na tosala bongo ngana kolukana na ko rappeler le fallait normalement la faire yo. Fallait normalement na ko voyager là à Londres, mais après du temps par rapport à la chose na la vacance ça là de se permettre mais na kolukana programme nous ce qui na voya Londres na koluka partout le moyen na monde yo photo na ko sola ba masola mo mulai. Likamute yo za na numéro nanga likamunyo soto lobi za record des obima bato bakomona ke yonde obengi nganga na lukaki te na lobaki na sokoli maboko na likambo mezo landanga kaka donc lokola tokangi désiré ka yibaki mwana donc je crois siko biso bato nde to na force ya o récupérer mwana. Voilà, d'accord. Et souhait na puisque ba leki na nga bati ba nyonso bana na bango na photo ba da ko significatif ko. OK. Donc, tout ça, les sénétés, donc, famille, voilà, les familles, Monique, puisque ma fille, la mission, il y a un peu de temps, ça va arriver, on a volé la cima à moi, papa, il y a moi, la sous de la moi, la terre, papa, puisque tu as besoin de moi, il y a maman, il y a moi, la moitié, on a besoin de moi, tu as besoin de moi, ce qui est là, comment tu on a soumis la finale de la mission, il y a tout à abandonner de la mission, qui est au condition de contact, on a besoin de la nation. Ya yebisaki papa Arit kaza na jar azali suna jar na ete hein. Yimo ko mkamoya libala abenga yepeke na musaki papa mo ka nyoto na mishi ya banoko do babotiro ya ye mari na uye ya uti Rwanda de bayoka na bakuta na baya kuta na kisasa leka dimiza mba oya ye bakuta na Rwanda oto kuta na kisasa donc va ye kisasa ndani donc comme kisasa leka bengi si bande ba papa leki nyo surtout le la ndombo donc papa ya papa donc ndombo na ngai ko papa ya kadi ya ado akufa abengi siko ba papa leki bazala ki wana mari azala wana bande kona ye mama oyo le bana bazonyo kola yem daboya ka alboya ka libala wana alobiki okomona na mwana na biso pona nini pour yo profiter na mobilo na ye ok réponse maman pesa ouais lelo suki akomaki ndenge akomi wana eza grâce ya ado parce que tu na biso leki na nga komona ado donc tokata ado alors maman pardela koloba na ado ke yo okoya oye lelo kote okosi na bomengo ya mwana na nga mbala moko ye mari akamata mpenza aloba na eke yo bomba aka pete wana ya mutapi nasi na longola na bwaka ya moko te na nga te ozaki moto ya niveau na ngai te oki réponse apesa na mobali OK ye moko abenda mobali pete na musapi alongola yango abwaka albi ngai naza so na ntina libala na yo te kokote so na nga te mobali atuna likambo ya mwana ya mbari apalvina koloba avant mwana faut kuta $2000 et en même temps asenga dommage d'intérêt sur place abi faut kuta nga d'ailleurs lokola nga na kero moko na mwana faut kuta nga $2000 donc c'est comme le roi à 5000 nga moko na benga mari nsambu tosolola na ye à partir ya awa na 6 na bengi ye azaka na Paris mais wana bazomana Thibaut depuis Paris na bengi mari ezali ngai grand frère ya ado oyebi oyokaka ono papa na yebi avant kosolana nga mondikana mpa secrétaire na nga nakangela ye na ndenge tofali nasolana secrétaire mpe nazwa rendez-vous na ye nakangela na ndenge mokete nasika biyozali koma na mutu na yo wana ngai eke nazama ye moko na mwana naza na besoin na yo te eke ngana ye toza nkola moko nazoloba no nazali grand frère mobali na donc ozolingi korespecte nga te ntango namoniki na siliki ya bino papa koluki bimbisanga nayekinga na kolimbisa mpe quand même foza na langage moko propre oza mwasi ya libala babalaki yo na mbongo babalaki tozwa ye ofele te alors zala na manière zala mpe na respect ya kosola na nga nabengi yo mpo mobali donc napesinga nimero telefone nabenga yo mpo natuna likambo ya mwana pourquoi ye azala na portable nga nabengi depuis telefone na ndako nga nazokonsome koleka yo nazoregrete yango te puisque nabengi yo mais yeba yango ko façon ya se comporter nga naza d'accord nango te ozomona
vite okata telefone wana nabenga leki na esenga bi osana mwana mwasi wana kokutaka suka ye te de toute façon abimaka na mibali awa napesi kombo ya garçon chigoto abandika na lozana tovandi na susi awa ezomona donc eloko oyo ezosala biso mpasi likambo ya mwana banda makambo elobi kota mobali tozoloba eloko te tozotika bango baluka koraisonne baluka koreflechir bazolinga koreflechir te ndenge kaka ozoloba wana bakokende moko lokola singa matembele ndenge kaka kosala bongo ozomona bango bazowela bomengo me biso tolokola vi ya mwana wana parceke vi ya mwana wana ekoki kozala danger chute ya te en réalité mwana aza en danger mwana aza en danger na makambo ebele yango nalobaki baluka baprière mwana aza en danger donc il est grand temps mokili ezoyoka désiré azolanda atiaki monoko sikoyo tokangi eke ayibaki mwana bakolo bana bamonani eosukele mabe eozala mabe mingi ebimi ya naza na bobangi ya motu te biso ti toza bana poto toza na banationalité toza bati ya bamedia te toza bati moko ya batiapage te esoko moni nani na teni penake nabenga ntango nayoki yo ndenge ozoloba makambo ya mama oyo oza mosia susaka bino nasola ngaza toyebani tomonika toosona telefone bambona ese elititalaka banda tobima miniti ti lelo ozomona kini kozonga ntango nayokaka yango na mekimeki alobi nanga nde okoma na londres ntango nakamoti ngati abo siko ntango naye komona na bémission na yo ndenge ezoleka bo nali surprise na vokalbe namoni na mutu onga nayebi peut-être message oyo eboyi koleka na ndenge abia te yo oza mwana bundes toyebani banda ba 93 à 92 wana we donc temps ebele tovanda ensemble voilà 92 93 ntango biso tolobaka suite tokoki alibaya tozaka ricardo na baboviki na baboviki na baestrat bango nyonso tu wana voilà donc biso toka na temps na rive ok likambo te nakosala yango toza famille problème te mwana wana mwana na biso nyonso d'accord likambo te merci Nam napesi yo merci pour la confiance. D'accord, merci mingi en tout cas. Dans ce cas, la pression confiance en tout cas. Merci. Allez, bye. Merci, bye. Likambo na boya ki yango na baki na okota sute metala. Siko famille ya papa ya Ruth et contacter nga pour désirer ayiba bango mwana ali go pesa bango mwana te. Alors, likambo yo bino mo bolanda. Omoni conseil nga na repeso boye. Voilà. Papa Harit lokola za na Kinshasa akufite a entamé action ambassade que désiré yiba yimwana nae. Et ko permettre même papa wana aya ba ko pese visa ya awa aya osala paternité yo boye nanga tozi ba avocat awa na biso no surtout to récupérer mwana. D'accord. OK, problème exact. Et loko liboso papa Harit abenga akoko benga ngai ou bien opesi nga numéro pour parfois za na crédité bato ba yoka ye à l'équipe papa Molière à quelle ambassade d'Angleterre à lobby désiré yiba mwana na ye. D'accord. Ouais, yo zala bongo. Pour nazo record yo surtout lelo déjà bato ba koyeba ke papa Kulutu Arita bengi do désiré na moto atiaki musapi na moto na banzi match baloki. D'accord. Pour yiba mwana bato bakolo mwana ba monani. OK, likamute. Na kosala bongo ngana kolukana na ko rappeler le fallait normalement la février fallait normalement la convention là à Londres mais en plein du temps par rapport à la journée à vacances à Moussala de permettre mais la colonne programme ce qui n'a rien Londres na koluka partout le moyen na mona yo photo na kosola ba masola mo mulai likamute yo za na numéro nanga likamunyo soto lobi za record des obima bato ba komona ke yonde obengi nganga na lukaki te na lobaki na sokoli maboko na likambo mezo landanga kaka donc awa lokola tokangi désiré ka yibaki mwana donc je crois siko biso bato nde to na force ya o récupérer mwana. Voilà, d'accord. Et souhait na puisque ba leki na nga bati ba nyonso bana na bango na photo ba ya certificatif ko. OK. Donc tout ça peut les donc famille wana, la famille moko moni puisque ba kila na biso ya ko ba tambu ba jiba ko na kolela tima ya mwana. Papa ya mwana sundola mwana te. Papa, biso tona beka mbongo ya mama ya mwana moto wana tona beka na ngopi ta mukete le tona beka mwana. Soki lelo akoma ti ndenge akoma ti wana ke asundela penal de kona biso
ya tika ata da abandonner de bonabiso que au condition de contact na mudadiko na ngate ça mutacha na ngate oro mutadilisa yeye tadi papa ya riti mutakomise na ndenge wana ya yebisaki papa riti kaza na jar azali suna jar na ete hein ye moko mutabo ya libala abenga ye peke na musaki papa nyonso na misi ya banoko do babotilo ya ye mari ntango ye ya uti Rwanda de bayokana bakutana baya kukutana Kisasa leki abimiza mba oya ye bakutana na Rwanda oto kutana na Kisasa ntango baye Kisasa nani ntango bakomi Kisasa leki abengi si bande ba papa leki nyonso to lokola ndoko to papa ya papa ndoko na ngai ko papa ya nani ya ado akufa abengi siko ba papa leki bazalaki wana mari azala wana bandeko na ye mama oyo lelo na bazonyokola ye mtaboya ka alboya ka libala wana alobiki okomona na mwana na biso pona nini pour yo profiter na mobelo na ye oki réponse mama pesa ouais lelo suja koma si ndinga komi wana eza grâce ya ado parce que c'est na biso leki na ngako de ado donc papa ado alors mama pardela pour le bana donc yo koya oye de lo koto lo profiter na mobelo ya mwana na nga mbala moko ye mari akamata pinga aloba na eke yo bomba aka pete wana na mutapi nasi na longola na bwaka ya maboko te na ngate donc je zasu mutu ya niveau na ngaite oki réponse apeka na mobali OK ye moko abenda na mobali pete na mutapi alongola yango abwaka albi ngana zasu na tina libala na yote kokote su na ngate mobali atuna likambo ya mwana ya mbari apavina ko va vraiment mwana faut que $2000 et en même temps c'est pas dommage d'intérêt sur place il faut que tu d'ailleurs le qu'on a créé beaucoup de mwana faut que tu $2000 Donio c'est comme le roi à 5000 Nous avons benga mari nsambu to solola na ye à partir à awa na 6 na bengi ya zaka na Paris mais on a bazo mana Thibaut a depuis Paris na bengi mari ezali ngai grand frère ya ado oyebi oyoka ka ono papa na yebi avant que solana na moni kana pas secrétaire na nga na kangela ye na ndega to falla solana secrétaire na zo rendez-vous na ye na kangela na ndega mukete na tuka biyo na koma na mtu na yo nana ngade ke nda sobe moko na mwana na za na besoin na yo te eke ko nana ye tuzan kola moko na zo ba no ndazali grand frère mobali na ndo zo yo ko respecter na te tango la bonne qui na civique ya ndo papa ko ti bimisanga na kinga kulimbi chonke quand même faut dans la langage moko propre uzamwasi alipala babala tio na mungu babala ti batuzoya ufelete alors zala na manière zala pe na respect ya kusolo nanga da bengi po mobali donc da kutinga numéro de téléphone na benga yo kuna tuna likambo ya mwana et pourquoi ya zala na portable na bengi depuis téléphone na ngana zo consommer ko likayo na zo regreta mo tout ce que da bengi yo mais yeba ya ngoko façon de se comporter ngana za d'accord na ngoche zomo dito kata téléphone wana na benga leki na isinga bi ofana mwana mwasi wana ko kontakation na yete de toute façon abibaka na bibali awa na peke kombo ya garçon chigoto abandika na lozana to banyi na sisi awa zomo donc le lokoyo ezo sala biso pasi likambo ya mwana bana makambo elobi kota mobali tozoloba eloko te tozotika bango baluka ko raisonner baluka ko réfléchir mais bazolinga ko réfléchir te mais ndenge ka bozoloba wana ko bakokende moko lokola sinama tembele ndenge ka bazoko kosala bongo ozomona bango bazowela bomengo me biso tozomona vie ya mwana wana parce que vie ya mwana wana ekoki kozala danger chute ya te moi en réalité moi naza en danger moi naza en danger na makambo ebele yango nalobaki baluka ba prière moi naza en danger donc il est grand na ute Kinshasa na mois d'octobre na solola tozalaki na ye na papa ya Rich ouais tout nie makambo mwana na lingina zo le téléphone ya makambo mwana vu que ngabo na vanda ka l'Europe na se tipe na makambo ya mwana pour entrer en contact na bandeko na ye donc bado yanga bazala en contact na Rich alors ngana zo luka partout les moyens après ko sita makambo na bango kuna na Kinshasa na yo ba ke papa ba kutana ki Rich ya chini le téléphone yanga pour andeka ko entrer en contact na biso mais désiré azodinga te papa ya Rich amona mwana na ye et comme donc famille mobimba na moment où mwana za na discussion ba ya yino ko alors yango na zo ba ke likambo il faut quand même napesa yo yango omeka ko telemela yango parce que makila wana za makila ya désiré te biso to boka makila na biso te
basungola mwana te ndenge outi koloba ke Désiré amata poto na papa ya riche donc toyebi histoire de age to ndenge ozoloba wana ke amata poto na mwenda mutuka oyo grande petite chose aye ateka ateki mbongo azali mpo bapapa na riche na bakana minene oyo ndeti atika ozomona grand frère ya ye Désiré le grand frère ya Marie Nsambu ye mutu abande kogere bafrère ya papa ya riche donc papa riche azalaki na zamba ye azogere bafrère bakara atindaka asombaka na bachief wana nyonso atikalaka na disposition ya ye grand frère ya Marie Nsambu ateki biloko wana abakisi Désiré obatamata ndenge mwana ye la nombre papa ya riche azala au courant de rien biso mpe topela biso de kota famille ya papa na riche moko mpe ayebaka yango or mwana mwasi wana bapala ye kobala pete na mosapi libala ekufa te bapesa mbongo libala nyongo te nini te alors yango nga nazoloba ke oyoko nga nazoyoka ndenge yo ozotelemeka makambo oyo ifoka mpenza konfie yo bacharge oyo nyonso po tomeka kosola nga na yo soki esimbi te ngai nakobenga papa modele s'agit comme un ambassade. Chaque fois, madame Nanga, c'est tellement vraiment fanatique pour la famille. Ouais. Papa il avait quitté le lot à mon université. Alors, ngai nazolinga nabenga yo botomeka kosola mulai mpona makambo oyo ezoleka kuna. Alors Désiré azo privé papa ya mwana na ye na famille mobimba na banoko na bagrand frère et pourtant basengaki soi-disant pardon epai ya papa ya riche donc okwake limbisa biso na oyo nyonso tu euti koleka tolekisa makambo soki eleki bongo nde nsima te tokoluka tobengana tovanda tosolola mpo na makambo etali mwana or papa aza na beze ya mwana na ye papa azonga kisasa banda kala depuis 2006 azonga zamba te avanda na molambo Marie Nsambu mwana benga ye depuis 6 aza sololaka ye alors donc makambo elekaka en quai de poisson nga nazolinga vraiment tosorganize nga na yo todiscute mpona meka kopesa yo situation ya makambo nyonso tu ya papa na riche na mwana na ye na oyo eleka na Marie Nsambu. Do yo kombono nani do yo za ndeko ya papa Rit? Papa Rit na papa edo bomona na papa edo yo na papa Rit bozandenge nini? Aza do leki na nga ye abotami na noko nga na botami na tata mwasi na tobokwami tokoli esika moko donc ye aza petit efa na nga. Donc tindenge Rit ake Kinshasa akutani na papa na ete? Donc ndenge tozoloba borite si lelo oyo bakundi bakundi mama si lelo oyo nani Désiré alingi te papa ya mwana amona mwana na ye donc na moma oyo ndenge nazoloba na yo. Ouais.